Salut à vous, bonjour, bon après-midi, bon nuit, bonsoir, good morning, bon dia, bon tarde, encore une fois, notre cher internaute de l'EcoRDC. Donc aujourd'hui aussi, je suis venu chercher une Soucia Yolande, ma étoile comme d'habitude, tu es lié Sigo et Lubu. Donc l'autre, il y a une télé-réalité, tu es lié Lubu, tu es là, tu es Lubu, star, na bien bando senga Lubu, star, Lubu, star, bon ça va télé-réalité, Lubu, star, le na il m'a étoile na Lubu, ya star. Mais big salutations à toi mon boss Jean Tubo Tubois. Na bokasité na ko ba grâce za Nzambe mais Nzambe na nzela Jean Tubo Tubois nde to mona na lisusu boye na ba comédien ba comédienne na biso na bato biso to lingaka. Donc le loto ele étoile na kati ya Lubu ya ba star ba mbote na de Chris Nimi papa na Gabriel papa na Brandon. Donc na personne ba mbote be na Cédric Agostino Nteka papa Mukendi la patoche na bosante David Lutete. Dans Lutete ya ba David je te salue na bosanité hein. Thierry Wayemba la personne ba mbote belé. Donc to kota le les na surprise té o étoile au monde na biso ganga donc to benga ke to yebisa ki tozoya. Donc yango to ye na ma étoile 42 ezalaka Freddy Mavungu forme Xavier Lopez Bizamboka na bosanité mon vieux balobi l'homme de Palala hein Palala l'homme de Palala Ben Willy le Gabonais Ben Willy nanga Palala donc Ben Willy le Gabonais je te salue Lisa Kingis na bosanité Kingslova babi muta bureau présidentiel donc na pêche bambote belé toye bonge pa Yolande étoile autre business na combo étoile hein nasi bobo sanya ate hein bobo sanya ate donc toye lisusu ko licença posso bien yo oh ndako na biso yo de kiso yo pesa belge Sama yo leo na kimite o kimandeni ko to benga kioti o kimandeni ya kisi nini yango boyo zaka non c'est la caméra mon conseil que faut na pousser na boye hein boye ma bête de Chris OK to vanda boye na habité de Chris na ke boye ya kana boye ndako pe lobi munene lobi ngai oh ça m'a de Chris ya le kaboye ponga to ba de Chris boni boyo ezala ngo Lubu kasi yo kala to c'est le micro moko to c'est le micro moko ya Yolande bon dia mère Boni bien Boni santé kitoko to sila te kitoko yaka makasi mama étoile Sandra kitoko yaka makasi ya solo nangolo atata ngolo anta olamuki na tongo pesi Nzambe merci oyebisi makila no ezinga ngai OK boni kasi lobi na Nzambe makila no ezinga ngai boni santé nangolo santé kitoko bona santé kuna tuna na ngai to mira iso ba so tune boni santé mami olingala boyo mo mona te bon santé lo ko tuna so mo ko mona te ya mira na pesa ba mbote bele mira esa ba Antoinette wala mama Antoinette na pesa ba mbote bele ambote bele santé na moya olobisa te pona moni na nga déjà Sandra nini ko ya oye Lubu te Lubu benza oye Lubu te Lubu bela ndo lobi boni kasi boni télé-réalité télé-réalité to sala ki OK vraiment télé-réalité ka penza kitoko makasi bana Eco RDC vraiment merci beaucoup pour besoin vraiment temps ya kota télé-réalité na ngai besoin temps ya kota la troupe les étoiles d'Afrique et puis Nzamba za bolingo à partir déjà les autres mercredi à partir à lobby mardi déjà na tia qui peut filmer na ngai mobembo makambu déjà et ça déjà sur Eco RDC vraiment ba félicitations na bino parce que boyambi nga maboko kufungwama boyambi pe les étoiles d'Afrique maboko kufungwama même boyambi mbala moko ba Miraesa Moyindu ba Gabriel et Bakata Alain Marie-Jeanne Bololé ba Ange Maïcha donc ba tonso ba saki pièce ba John Mbemba donc bango nyonso ba Nenette Mouvoto
vraiment boyambi bango basila doré matembele baba pas sacré batonso basala ki pièce na base déjà boyambi bango na bandako na bino na canal ya papa Jean Thibaut Chibwabwa bozotala mobemo makambo en tout cas bana eko RDC bino nde makambo biso nde makambo eko RDC de Christ moni comprendre biso nde makambo dans le cadre de ces missions de makambo Vicky je te salue hein cameraman na biso musu Vicky OK beaucoup biso na Vicky to zakana Vicky azaba nzoto netika de Christ bantu zakana nzoto ka loka de Christ donc Vicky bambote bele de Christ okuma Vicky mputute adversaire de Christ mais va travailler na de Christ attends na de Christ yayo siko par rapport à la télé-réalité ba résultat nango ezandeni ba paix yayo zili bala te na télé-réalité ah ça dans ça moi mabe te na tuni na ramutuna bongo te de Christ tuna ra kasi oza télé-réalité so ipe libala ezali boko mona pe esali makakati tala libala ezaka mobala linga yo te libala ezali mobala bala yo wana nde libala OK so ikolinga balenga mutu mikolo nyonso wana yaka problème te problème libala ezali mobala telemisa lingi yo abali yo soki ezaka na tantine excuse tantine kombo nona tantine wana ezaka ebele nyonso ezaka wa blo tombokisa mira eza ezalaka nango nyonso wana wa blo tombokisa mira esa yala be likambo nde mama oza bien oza occupé te nga nazwi charge na oboye na boye epa bino balobaka nini epa biso ezalaka boye enveloppe yango tida boye voilà libala azwi yango te mais quand même bappel malgré ezali ka à travers na yo nsima babengi ngai en tout cas nazwi bappel merci beaucoup na nyonso azwaki temps ya kobenga mama étoile na bareproche na bino bafélicitation na bino vraiment bino nyonso merci beaucoup bien lelo toyeli elubu ya bastar quand tu le cas que tu es le bois star hein côté le bois star vous se dérange notez parce que il est mon Jean Thibaut Chibwabwa azaba charge OK azaba charge na e atinda pe mbunga mameta siko lambela bisoni eloko yo linga kolamba eloko yo linga kolia je peux dire de loko etola linga kolia donc disons nga naza mswahili et donc tomesana mingi et puis tokola mingi na loso yango sikomona barepa na nga mingi nasala barepa mingi ese bazaka na loso to na makemba na ndenge mpe mboka yango ezali moto mosusu mpe akoki kolia yango na kwanga mais biso nde tokoyela mingi mpana biso toliaka yango na loso tolia yango na makemba naza na mposa nalambela bino chou na base nyonso boyebi chou ebi chou non chou paumé chou de chine te chou paumé chou tu benga yango ni repolio ne en tout cas nayebi te mama tu benga yango repolio naolamba chou madesu na ngulu bamélange yango esika moko omélange otie chou na kati ya madesu na ngulu nyonso na kati ya madesu eza bongo eza te ke chou otie na madesu te nazotia madesu na kati ya chou madesu na kati ya chou siko natie na ngulu na kati kalingi nyonso esika moko na loso to makemba moto mpe alinga kolia kwanga leli OK très cher internaute de l'école DC nayebi ke na olia bien de Christine comme ça ne lokoso ya ide yeba na yo olia ni loso nga liaka na nga loso banini nyonso aliaka na nga makemba kwanga fufu ya moi tantôt plutôt mais ekotaka mais loso penza repana na fufu na ndiko esimba te epa monta fufu na eza na bata fufu aliaka na bango ya neti ba de Christ baliaka bakwanga te bo loso de Christ alia loso de Christ ni baliaka na loso Vicky baliaka loso de Christ aliaka loso aliaka pe makemba est-ce que de kwanga banda botama ekotaka te ngapi na lia kwanga te de Christ aliaka kwanga te mais bika za lokoso makasi ngapi alia kwanga te na bika za na lokoso makasi de Christ tokenda wenze ko zera yo zera na pesa mbongo na yo batindelo eza $40 vaut 24 000 kwanza. Oui. 24 000 kwanza ne yango ya wenze. Ba très cher internaute, ba consoeur confrère, na biso ya RDC si to expliquer déjà tina $40 na elubu na biso ya Angola. Donc pour ça na mabete. Yeah, merci beaucoup. Voilà, toke wenze. Toke wenze na binote. Toke na biso na tina wenze. O bongo elubu mi raiso tala ngo to yekuti mo tuzara na kuto liepe. Na koma ika na liepe. Comme no ka odame. Mais na wenze okendete. Toke no tina. OK, c'est bon. Merci beaucoup. De Christine. Très cher internaute de l'école RDC.
Toi na nzela to ngisiko to kende wenze na ya yoyo mama étoile. Laetitia zwa. To biso bien que mama étoile to koma benga ya yoyo. To ninga kitunga te pour lo wenze ko. Na expliquer ki yango déjà. Te na expliquer ki bango déjà parce que na elubu to sala na mira esa. Ba ba commenter que yango bino ba wenze ngo ba sachet. Moi c'est que na wenze na kitunga. Na expliquer bango boye biso na ngola. Na ndenge pena ngola lokuta mabete. Bakina na bango wenze na kitunga te. Voilà. To kina so pena ba net na kitunga na ba yebi na bango ngoti. Kena simbi kitunga bona kena ngana wenze ba yebi na bango ngoti. Na ngwa te donc so kitunga. Ko ba so biso na Congo. Na Congo ya kitunga te za ba yebi na bango ngoti. Donc to sala pena wenze pa okena sachet na yo. Zela naka ngata. Ma ante ngata bima beto keto tinda upolele. Ba ya komema yo. Ah? To tsika nda upole ba ya komema yo bakena. Awa. Na bakona ba iba te Yo omona antenne ote. Omona ba soda ba zakwana. OK. On antenne à Unitel il y a réseau Unitel. Donc il y a réseau na biso. Moi c'est très bien moi ba guaba. Ba zakwana. Voilà. OK. Toke pena wenze. Wenze toke ka wenze na bino yo Yayo. Tokusa na ko to contrôler na ko. OK. Mama tell ba pesa mbote na ba. Ela taxi te. Oye namba. Ai boy tango de ya, no prende me la benga mutu amemanga, okolo bafuna inga ina twala mutu amemanga oyo kutelemisa ngabo. Bien. Papa tokende na wenze ya nini ya Palanka Sanator. Wana kondo. Na wenze penza. Mutu koyo mutu koyo lisanga na betani mutu. Joko na musape mutu finana ile mutu. Ekamna mona. Yo kota simati. Na yebi. Ndenga film no mwali boso apo yepa ya cameraman amata. Kini oloba. Hein? Kini oloba. Yo mona kwa pela na biso. Nabi wenze mna Palanka te so yango to yango na télé réalité na elubu ya Mireille to yango na elubu a Papa Takinga to yango sune elubu na o mais to biso to za na Palanka ti vraiment nde to za na Palanka atana na nde ya ceux qui vie réel baloba biso saka wenze wa wenze le no ka yango to saka wenze biso ka yango OK voilà donc déjà que au monde muso auti ceux qui wapi we to va la Palanka to sa wenze la Palanka mais que mayo biso to uta kune pa biso kuna na São Paulo kuna Vila Alice oda biso somela miso ba fumbwa bani to ya biso ka wenze la bino kasi Palanka ibongo pa so si donc ya bashkwanza na to mona ba to ya ka Palanka nde représente Congo donc ba biso na ba fumbwa ezali savon brillant kana to ya biso les coques to futa mungwa na biso ya Congo mungwa o ya mungwa awa ndo kozwa pa ka ezalaka te ndetse ba le coque ba awa kaka soki na Palanka te sika ezalaka te so biso na biso savon le coque yo sombaka awa ba brillant oyo sombaka awa kaka esika mosusu te dana kati na wenze dana kati mama wenze imbonde mukolo mwana mutuka ka boye poussière ekosolisa na kokosolisa ya tokomi man vamos te pagar quanto todo dinheiro quanto 700 600 600 né wala troco wana na zamba mwa troco na 1000 kwanza mwa pesa yenga azokutela oponga ezaka na mboka ya tokita kasi ya tokita osako boni tezi pera inga ayo barete pesa ocha ba mueda
wenzo baotyangaka na wenzo mpona komoya mingi babine yo sa théâtre sola bien sola boni donc encore une fois na kati ya wenzo lisusu botoki esombani nazobanda nao na ngulu mondongo mpe talandi biso kaka bongo ifo amema biloko te mondongo boni oza bien naye mpe na ndao namonaki yo te abengi yo mama na ngai yo Nicolas pour 7 000. Et les pieds bébés. C'est bon, c'est namoni yo omoni bakobalinga koyela wenze te yango opatelingi banobele kabu sikoyo ngana na épice yakosema épice yango na yako boyebani te Papa kata biloko kunako papa keba maboko papa keba maboko za mondongo atikala te ngoko tana kota na moni te ngamo mitu na kata ngana te banga be bomona ngakewa ngamo na milo be wala kati mondongo akewa azana mukila ngati makemba ya makasi o basaka lituma ezali mama aliazaka mobali na ngai te bino na lwanda nayebisaka bino boyokaka te wana na piesi nyanga mobema makamuka bango babengaka ale mobali na ngai babengaka mobali na ngai ezaka piesi yango wana ezaka piesi yango wana piesi nango yo nale boboma bana ya yo te ezali ndonzi njonzinge ale abomaka leki nanga muchopi nga nabomi mama na bango omwe babatala bino nalongwawa nazosomba avec le sembe pana
na boyebani avec la poso ya sembe pana ça va internet de faire ABC et va femme à mon poil à ce message moi là le bon message que j'ai dit non on a pas le bon bien bon on a pas eza madesu batia na kati ya chou te chou madesu nde nazotiango na kati ya chou donc chou ne faut dans le belé chou ne faut dans le belé wana ko expliquer bango ba kuna omongela balela yo ngai bato baebele bayelanga makasi po bamonanga mpe na pasi mobana atekaka basede bongo atekaka basede nga asombaka epalanga bosomba epalanga te bobira kaka ozopresente nga mpe papa no ateka ozokangisa mobali na ote na porte plainte oyo tiaka dans l'étoile ya bango moko donc tu es vraiment aimé ma méthode balingaka yaza journaliste ya salaire ya komesanga na ngai matungulu kunapesa bao basha nakufinza balingaka seulement baose manifeste bamonanga mingi te ngai nayaka nanga weze te o makambo ekoya dese esisaka makambo jean chibochibo ngai nayaka weze te papa wana eza ya kolemba wana eza ya kolemba wana eza mwa vert makasi mobesu te ya mille bibi na songo fona tsape bien sepete neke esomba fianga ba épice wabelela ti okuna nasomaka te ye pe mbonga neke pe mais eza kitoko ye wana ntabanda pengo ye ntabanda pengo wapie ye kando bodesa What are you doing? Keep them. Combien? Oui. Moko. Oh, il y a des quoi? On s'est fait à ici. Makemba toya bosa na ngo pimenta somite yena opesi bango te abakuba alobi soki yaza yebi te
Kani pimenta? Pimenta que quanto? Sisi wote tozonga siko. Eh, comment wenza moi sina wenza moi mbali ya différent hein. Wenza. Ya yo wenza moi sina wenza mbali là tellement différent. Na nini hao? Wote toyeke pata kingati. Na wenze ya yo to mona différent. Ya, bonjour. Dès que ça va tout monter, c'est attends au fin bien. Ah, tout le monde a ça, on a vu ça, moi, tout le monde a tout le monde. Tant au fin, ça, on a ça, on tant au fin. Tant au fin, on a eu bah là pas. Oh, bien ni na micro, oh. Et ça a kilo mon la poche. Ah. Yango peza osomba ya somba ndeko. Yo mtu lamba. Yo mtu lamba. Mama, on va un peu de demi. Mana troco, mas deixa muito dinheiro. Já vamos ver para um câmera que vem em foto que vem em filme de carro muito dinheiro. Já tem foto com. Yo ndio façon ba sachet mususu eh. Oui, na luka te. Oh sachet. Omoni sachet. Veuillez m'excuser hein. Je m'excuse non le kabuna okacho bo liboso bona. Na te la position na micro. Ah, dona wenzi. Combien ça fait? Hein? 50. Mondongo pwani olongoli nini te, olongoli kwanga otiango apo. Po sachet za blo peza mukie. Zanga na ebi. Mama c'est là. Nde na za boye na lembi déjà. Boyo na olambi te so le. Mama eko desene wakam. Osi sama wa moi makasi boye nzambe na ngai. Boye bana tena tala kona nini oti. Atala kona nini na théâtre, on met l'accent muto, ça les manjaka ola kela mosa, donc tala moi si wana. Batala kao. Na moni pela doa aimer. Kaye mdaya wenza yebi place en honte. Maman étoile, va bien maman top. Tá bien. Ah bakangana bonka boy. Lembi oyo eza mike makala madeso faki za minene. En tout cas, mama quanto? 50. Mete no saco. Ah, eu lingala. Mas em português. É português faz soma. Não é nini? Então, eu falo português. É português eu fiz. Yanguana kaka. É combien? 500 quanto? Ah? Esse? Carvalho. 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 Tem que ser usando 500. Não é Carvalho. Como é Carvalho de? Carvalho. Canini? Carvalho. Não Yankee. Ya solo não Yankee. Pele de nakasaba simba ngo mela wara. Omela wara. Na mela wara lukanga na ojende bazwanga ite. Kuna mela master na bango. Mela wara merlo pele. Lipulo ezanga suka. OK. Ba timula ba kuma ngate. Mama tela biso. Bako mate. Bako ne.
Maman mo boza kwa ba mama wala te. Na mama o ba kanisa te, mais na mama. Amela wara. Yo mela wara. Mère Bundu. Ma ba wara ba banga bango me yo mela ye. Ah na mela ye. So te Mère Bundu. Amela wara. Awara ba sinika. Asema o jena te. Chama tabisi, chama tabisi. Eza como déjà mutanga. So ki badianga na sundo, ta na lela yo fort. Yes sir. So badianga na sundo la ngodo ngo revere moko. Papa lela yo fort, tala kayo. Pesa internet, wana ba ambiance awenzi ba ambiance awenzi na batu balinga tellement étoile mingi. Donc ngamona monongo. Ah. Muzuri. Na bando na bino kote. Na Angola me bapesi nga habari. Awa. Fongola kasi na sema. Papa fongola ba carrément systématique. Ba systématique. Mama. Allez. Matape ya likolo wana. Mais yo za no place bien na Prince Kamba momba moko. Sika na bisa. Mama Bujuri avant bonga. décrit ça zoma tembela zoye. Ya bien. Dis moral et baby. Ya fianga disco. Ya fianga bis papa. Bolo matembe na kutu mutalambi te oye. Bon matembe na kutu na ko balambi na bonte lote oye. Bonne santé. Yo kutu no balambi te. Singa kendo bangulu basangisa suna banini na bide fona yebela. Nenge kaka. Risque pedo la kutangote. Mais bonne musala. Ngana dépasser la snow yet. OK na yo nano na kumino pa ba na kumino yesa pe natali ba. Yes azate. To moni ko to na wenzi. Yeah. Yes abado kutela na wenzi. De kisa simbe nga pe kisa singa yeto yebiye. To koma raté to komi chaka chita cha j'ai tout bougiriri. Bonjour Olembi. Bien, tu commis déjà, tu commis Nanda. Yayoyo, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup. Na banzi bomona kinde Sandra yaki, bomonde na zwaki mbongo uti na maboko ya papa Jean Thibot Bois. Bolandi biso ni tozaki na wenze, tosali ba chana biso siko tozana ndako. Na ngina présenter bien non recette nanga nyonso mobimba ndenge ezali avant na banda kolamba. Voilà. Naza na ngulu. Oyo eza ngulu na banzi bomona kinde tosombaki. Ngulu oyo nazolamba ngo na sangisi na madesu na sangisi na chou. Balia kango na loso na makemba na kwanga. Et pas mon toit lingara fufu eza nango problème te. Alors ki pe ko lamba na fufu na yalié mais ngai nde na sala la recette na ngai nde na sala ngona fufu te. O pe o sepela ça semoule na asala leli mais ngai vraiment tolela balila ngo mingi na kwanga makemba na loso. OK. Kwanga makemba na loso. Oui, naza na tomate na ngai ya mbuma. Naza na pipi na ngai ya mubesu, naza na poivron, naza na matungulu, naza na mwa cube na ngai cube elengi, naza na mwa jumbo na ngai, naza na mwa vinaigre na ngai pona kosokolela ngulu. Voilà. Na présenter na biloko oyo malembe tozokende batu nyonso bato bazana posa kozwa bic na papier na bic pona soko sola déjà na YouTube okomi po olambaka déjà
problème ezate o père hôtel aka na YouTube atali ebandeli ti suka ndenge nazolamba problème ezate bozala penza attentif bolanda elandelanga ndenge ezali na banzi papa Ogi Malambo facile à garer papa social papa Ogi Malambo papa Ogi Malambo moi aussi je te salue papa et Diane na Pierrette OK camarade batamami toi vraiment mon privé donc bisi gozali na yebi ki okolanda bolanda nazo de diango pe makasi pa ba mama ebele ba mama o baza babala omoni ba mama o babala neti mama Jeannette Itafa motema papa Freddy Itafa landa ngo mama Jeannette po lambela papa tozana ba Bénédicte Malanda motema papa Ipulu landa ngo lambela papa tozana bijou au doigt d'or ngape na ngisko dédié biloko e pa mutu moko ye pa linga ko makasa lingara yo pena makasi kombo na ye Pape Théo Mukendi la Patoche. OK Pape Théo Mukendi la Patoche donc cuisine yango bolanda pona bolamba kapé et ça la bien mingi recette moko mama etola sala ki bien so boko mikolamba et ça la bien a pêche au fuka cuisine yango botala ngo elongo na mama Mimi po na kolamba voilà muke bozotala recette nanga ndenge ezali na lakisi noka ndenge ezozalela to lambela ona ndako totoke liba en tout cas mulungeza makasi nazo sala déjà nini ngulu nanga na tie na moto madeso antana na tie na moto antana pelisa pe makala pona sala moi rapidité kasi tango osala ngo il faut to zanato mona pour le sokola ngulu na vinaigre donc les gens auront peut-être besoin de voir comment est-ce que OK kasi nazo tia na moto parce que photo zala na moto so na tia na moto deke na ngina tia boyeka ndenge ezalaka boye botia na tia ezaka ma ya moto donc osala bilo no so na kati ndako libanda te nazo non tia bilo so na kati ndako donc libanda ezaka biloko ezala tia na njungu na zipi na ketia na moto voilà pona banzinzi OK biloko so na osala na kati ndako et après libanda ezaka na ketia na moto OK de Chris Nimi papa na Gabriela toleka nazo pona déjà madesu nanga pona kolongola mwa ba biloko ezalaka ya kobeba koto tiango déjà na moto nayebisaki bino naolamba madesu batia chute naolamba chou batia madesu OK voilà nde nazo tiango madesu nazo tiango pe na ngulu soka madesu voilà na osuka madesu nanga moi zelo ezalaka ngo botala wani nazosala eza kolongola kaka zelo po biloko na ngai ezala na zelo wana ma ya moto voilà oma ya moto na yebisaki bino pona ngulu OK na ofandisa ngo muke za moto ifo nazela muke pona yeba kotina tia maboko na kati pona nini na ntanda nazozela mwa moto esila na tie pe mwa vinaigre na ngai pona zei doma ya moto asopi na ngulu aota pe vinaigre na kati ya ma ya moto wana kaka voilà bo siko na otika mwa minute muke pona anatanda mai esila moto pona kwa kotia maboko na kati pona kosukola ngulu anatanda pe vinaigre ezokota na kati ya ngulu pona kokoma zei. OK très cher internet de l'EcoRDC merci beaucoup na comment est-ce que mama étoile a la recette na ye aza clair azo expliquer biso clair voilà chou na biso so tela ngomona ke eza un peu salité
Avant on a chocolat. Salité. Otuluka chou mingi esanga. Chou ezate. Bota bwi mama itolo sombi chou ya boye ndenge nini. To sombi oyo po to tambola ki mingi to mona ki chou te. Lokola souwe na biso ezali repas eza chou. Yango somba kaka. Yango na kati eza nango bien. Chango kuna kusuka yango. Kolongwa nano salité après to sokoli simande to bandi ko kata ngo. Bien, soko kata chou na. Oui. Ngana kata chou. Pour moi, mon qui est rapide, hein? Au moins, on a. Baby bouger. J'ai tout bougé. C'est pas mon arme. Si Natie déjà un moment à moto, Natie vinaigre et gamoro donc d'un craso chocolat, a déjà grande fille habituée pour l'amba, mais en attendant mon père n'a autant de chocolat. Donc oh les angoulots, tout ça qui m'a moto na, tout ce vinaigre. Et vandi vinaigre et côté bien la mission. Si on est na batu muso bazan vinaigre te ba côté citron. OK. Oui. On a bateau bazan vinaigre. Ce vinaigre exaté, bah ça l'appelle citron. Donc on s'occupe ma moto boye aux huiles citron au 4 otier. Donc rôle nango ezaka rapona elongo la ze yangulu quoi. Nde yango na kaze eloko msusu. Voilà étape ni. Na sokol déjà ngulu nanga, nde na ebisa kino na ma moto. Moi soko ila inga isili si manga musu na tie suma na soko sous deuxième fois pour masco propre bwende ba na kati ya njungu. OK. Voilà. Et ça on pona otokisango. Donc tozo tokisa made soit part, ngulu pe otokisa part, chou pe otokisa part. OK. Na komi siko na étape ya ngulu. Ngulu otokisango ozo tia ibdo ni na kati pona otokisa. Yango eza nango simple. Nazo tia muscade. Na tie ail, na tie feuille, na matungulu kaka. OK. Voilà. Na mwa mungwa mke mpona musunye na banti bozolanda yango nazolanda bape félicitations na Mireille Gloria, la fille de longue jambe. Motema ya papa Dadi Poiti. OK. Félicitations à Bino parce que Libana bango oh, Dadi Poiti, les que Vicente Poiti, né? Je ne sais pas mais Dadi Poiti quand même azana poto. Azaki na Turquie, abanda va na Dadi Poiti, oui, Dadi Poiti. Pas Dadi Poiti. Félicitations à Bino parce que déjà mariage na Bino na ebi que ça le 21 décembre. Mireille Gloria. OK, Dadi Poiti les gars. Moi c'est Pembe quoi, la fille de longue jambe. Félicitations à Bino parce que na ebi que Libana Bino ça le 21 décembre. C'est le grand frère ya Dadi Poiti. Voilà. Le papa ya moi, le camarade de grand frère Dadi Poiti na lo ba Vicente wana. C'est le camarade de papa moi nga. OK. Donc to yebani pa na ba Dadi Poiti. OK, azobala ba osala libala na. Ba osala libala Mireille Gloria le 21 décembre. Mireille Gloria na peso mbote, Vicente Poiti, Bouli Poiti. Oyeba pe libala na bango. Chico li fait tout hein. Na peso le mbote. Na yeba que aza mwasi na ye si ba ya ba pe na ye déjà Luanda awa. Et si ba na mwasi na Luanda awa. Na yebi, mais na yebi te ke ba obala na déjà. Bazo bala le 21 donc le 21 décembre. OK. Toza na esengo ya Mireille Gloria, la fille de longue jambe. Moi je suis kwenda vutuka partout, on dirait azo mataka vutuka ki esika boye. Félicitations à toi Dadi Poiti motema ya Mireille Gloria. OK. Voilà. Doté matungulu oté aïe oté feuille. Ya voilà. Yango ezotokisela ngulu. Na yango na otokisela ngulu. Voilà. Na silisi. Azotia moi. Papa benda na penza koto. Moi mungwa mke. Kotala ka musunye. Mungwa mke kaka po eza batu musu pe balinga mungwa te. Nazotia pe moi vinaigre nanga donc muke kaka pona moi solo kaka. Oh etokisela. Oui etokisela ngo. Muke kaka. Voilà. Natie na yebi batu musu batokisaka nanu boye. Tiaka moi mai muke kaka. Po esala moi pimbo.
Et après, qui les a nango ni te hein? Obligatoire te. Obligatoire te. OK, parce qu'il y a des gens qui vont dire oh, côté qui les a quand. Les ti bangolais bali à kibti. Ba angolais. Bangolais bali à kibti. Ya ba boya apenda ki. Yango na lobit. Qui bezali obligatoire te. Donc ceux qui au lia kango papa pe aboya papa musu balingaka te ya. Soki papa alingaka te mama koboma libala na ote po mama etwali alobaki kibi nde kobongisa yango non pape mukenzi la patoche babiloko kuna ya poto bode yango ya pasi moi kibi na ngai il faut ka Afrique nazo dédié pe recette oyo epa ya Fallon Thomas mama sociale mama na Fifana. Donc ce qu'on a dédié on peut na David le tete on bosse voilà et comme je connais kamboka ka ya ekota moto et salam sala. OK très cher internet bon na base pour moi na teki ma deux soirs na ndé na osala rapide na teki ma deux déjà libanda na moto na makala OK on a tout dans moi rapidité quoi. Na lobi na bino ke to lamba chou. Donc chou, il faut to kisamo à part. Otokisi ngulu à part. Otokisi pe madesu à part. Tant biloko nyonso ekobela ndesi koyo to kosangisa ngo. Madesu ezotokisa déjà na moto na komi na étape ya ngulu yango na moto kala mingi te pe na kosokola chou nanga pona tiango lisu na moto. De Chris ni mitoleka. Voilà. Fallon Thomas maman la Fifana, Landa cuisine bien. Aussi so kata chou. Voilà, na siso kata chou na ngai. Ndenge na yebisa ki bino kaka. Na olamba nde chou. Chou batia chou madesu batia na kata chou. Donc chou batia madesu nango. Te. Kasi chou ndaza repat. Madesu nozote na kati ya chou. Donc madesu batia na kati ya chou. Kasi na lingala bioko loba chou batia madesu. Donc chou ozotia chou madesu. Ambo. Voilà. Na ngala bien on bongo chou olamba chou batia madesu. Na bozolanda papa papa nani? Papa Mani Makwiza. Donc chou batia madesu. Ce que tu reçois la chou. On se rend deux fois pour gagner le temps. On se rend deux fois pour na c'est quoi. Recette nanga opé papa Mani Makwiza. Papa Mani Makwiza, grand frère propre. Oh, moi, j'ai vu sur l'osso. J'ai vu déjà moto. Donc, ça explique qu'il y a le but de rouler en makemba, de rouler en kwanga, de rouler en l'osso. Voilà. Dès que l'osso, je suis déjà. Je suis déjà l'osso, je suis déjà la tête de mes bellités. Et ça a déjà. Oui, des programmes. Je suis moto. Vous avez invité, hein? Nazana ba invité, Nazana Matembe déjà yaki. Matembe déjà yaki, oui. Nazana na net mon voto. Nazana Mira Essa. Nazana Sandra, vous invité. Vous invité. Vous invité. Invité. Nazana Papa Carlos. Mais on a pas d'année. Na de Chris Nimbi, na Lipasa na enani. Vicky. Vicky. Donc voilà. Ezabo, mtu super lamba na loso normal. Si konga ina lamba loso normal na ka eza nka simple. Donc ezaka matungulu kaka. Otaka matungulu ta huile te atanda mbo. Na taka huile. Na taka ndela ti matungulu boye. Voilà. Huile moko ya ebele te hein. Ngulu ya otoksa mais solo obimisiza ngote. Voilà. Chaka mwa huile moko. Zo na mo hivi na comme le koso kwa décrit. Ngulu ya otoksa mais solo yo. Ya Mungu a toujours quand ndenge zalaka. Mireille Gloria yo yebi motema dadi poite. Donc ya lo soir Mungu naza prudente na Mungu muke kaka. Poso ekokite mutoko bakisa celle du table que Mungu eleka omonika ke. Et simbate. Voilà. Na tikeni ba moko moto
esala mosala nango awa naza na ngulu nanga yango ezotoka nango kitoko sikomo teke ngulu so atope makasa olemba ntango osangisina basuna madesi akoma lokwa potopoto Sandra taelanga te non talelo mpenza boye nayebi ke papa mani makwiza azotala nde nazolamba donc po apesa félicitation to acritiquer po ye kote kopesa reproche asakana te donc voilà yo taelanga kaka ok non taela kaka de Christo leka mutu to sema makemela biso na moto madesi se lembi madesi se elembi yango sina kitisi ngulu pe kala mingi te nazokitisa loso oyo eza déjà loso bomona ndenge natiaki na moto loso si ebeli déjà oyo eza baepisi na nga eza si na bongisi mpona naoza sikoyo chou soki chou elembi nasopi mai wana mpona asala sikoyo mélange en attendant nazoketia sikoyo makemba na nga na moto mpo nakata mpe kwanga na ngai ebongo mosala esila donc nazoprofite koyebisa bino bokoma malamu DS elonga recette yango yo et puis merci beaucoup parce que koli otindelaki ngai nazwaki yango merci beaucoup chemise kitoko survêt kitoko pantalon kitoko donc nzamba pambola DS elonga la fille à catalogue voilà nazokesikia sikotani nanga na moto soki na sisi si nasali déjà biloko nanga mpona nasilisa makusa na ngai nakiti shu nanga déjà nde bande kotoka awa jasa makemba yango eza na awa sikoyo shu nanga déjà yango oyo etoki déjà Laetitia yaka Laetitia akosimba passoir malembe mai yango kaka oyo nde natokiselaki telema ezalaki mwa moto mingi nabakisi mpe na ya mwa malili mpona ndenge nazopase boye voilà shu nanga sikoyo yango shu nanga yango voilà shu nanga yango oyo nakopase yango suko mai ezala te tanda njungu nanga na moto natie sikoyo mafuta natie sikoyo huile mpo nasala sikoyo sauce voilà sauce yango osala ya tomate okanga biloko nyonso nde ezalaka bozomona kasi sikoyo ndenge shu nanga desi natokisi boye ngulu nanga mpe si ebeli madesu mpe si elembi wana sikoyo nde natie mafuta na moto boye ndenge otie mafuta na moto babandaka sikoyo na baépice nazotia boko mwana naotia matungulu nanga natie poivron nanga natie ai nanga lisusu natie tomate mbuma ntango nasisi kotia bongo nakalingi ntango esili nde natie sikoyo chou donc tobandaka na chou obandi kokalinga sikoyo chou na batomate okalingi chou na batomate soki deja omoni ke batomate ekotani bien na chou ozwi sikoyo ngombe otie okalingi lisusu ngombe na kati okalingi su ngombe na kati soki omoni ke ngombe na chou vraiment ebalani kitoko nde en final ozwi sikoyo madesu otie obalusi otie sikoyo kifiniku mpo moto esala mosala allez wana sikoyo okomi na point final voilà sikoyo mafuta etoka mafuta ezotoka déjà et puis oyo otia baépice expliquer biso baépice otia omeki sikoyo bandela bilo nyonso okalinga na mafuta nanga so ezwi moto nazotia matungulu natie poivron natie mwa pilipili ya mobesu mwa bambuma kokata yango te ya mbaka natie boye natie ai nabakisi su mwa muscade nanga moke soki nakalingi tomate nanga ebeli nde sikoyo nazwi chou nanga natie nakalingi soki namoni ke chou nanga ebalani na batomate nde nazwi sikoyo ngulu nanga natie na kati nakalingi so namoni mpe ke ngulu sava ekotani bien na chou nanga nde sikoyo nazwi madesu natie na balusi après natikeli moto mosala c'est bon mama toi toleka
Donc, ok, ça va bloquer au nom de ça. Oui, tout ça, on a foutu sur la moto. A foutu sur la moto. Ok. On a fait ma tungulu nangai. Na poivron. Laetitia, la tomate. Oh, tomate. Ah, soit Loba. Loba na yuko. Epa, baby. Eu sei que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vai, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como bisca. Já percebi que tu não vales nada. E que no fundo tu só queres me usar. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Hey, yeah, yeah. Assim tu estás a pensar que eu sou quem? Um homem que só paga tudo que tu quiseres. A faculdade eu já paguei, o teu cabelo também paguei. Pois eu não percebo o que tu queres, pois tu só me trata como bisca. Baby, não entendo onde fica o nosso amor, baby. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. De bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca. Epa, baby. Eu sei que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vai, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói saber que tu só me vês como bicho.
perceber que tu não vales nada. E que no fundo tu só queres me usar. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Assim tu estás a pensar que eu sou quem? Um homem que só paga tudo que tu quiseres. A faculdade eu já paguei, o teu cabelo também paguei. Pois eu não percebo o que tu queres, pois tu só me trata como bisca. Baby, não entendo onde fica o nosso amor, baby. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca, de bisca, de bisca, de bisca. De bisca, de bisca, de bisca. Ela me chama de bisca. Ai, mamãe. Ai, baby. Ai, baby. Très cher internaute de l'EcoRD, c'est déjà la fin de cette émission. Comprenez, Tobandé depuis Tongo, et puis du coup, Kamoli, juste pour vous dire ou vous informer qu'on a eu un problème avec les techniques qui ont sali que Tokomati Ero Tokomi, Bapil Nabiso Zika qui te charger, si là qui charge Zika, on va se retrouver Tinabutu. On allait déjà terminer depuis longtemps. Bien, Bono et Timira Essa. Brigada. Tobandé na bondia to comme na bonoiti. Ya. Bonoiti. Bonoiti. Comment ni blonde. Bon, rien à dire. Les kabalubaki biso to tsanga manzaka milai to ebola mateme. Banda na yebe étoile mbali boso na lia biloko na ye. Solo. Ya. Bambula nyonso na sana ngola. Sans commentaire, sans polémique, mbali boso na lia biloko étoile la lambi lelo. OK. Mais ça va. Ça va. Ya, ça va pena. Na moni madesu batie chou batie ngulu mais nina bande ko mono ndo mono ndete obunda na suka. Pona ndo ba gwe ebimisa te. Mais ebimisi pena goût ya bien na liepé na bakisi sumwelo comme ali likolo. En tout cas, ça va vraiment. Bien, ça va vraiment. Très cher internaute. Ngamo pe nazo ya kutu bloko ono muke ya obanga ngabi na meka na nazo pe na muke na obanga na ba bloko na ba mais tant na meki ngo déjà lutu moko wana dona kei na baxi na tondi sina sa do mame me bonoite yo po le bloko ya yo ala oyo ki on ah vraiment la quoi félicitations à yo puisque quand Demira est à lobby ben je n'y croyais même pas. Donc surprise on a vu la table na évité pour remarquer na c'est que yo ba qui ça
donc nazali na mpe na mpomba liboso vraiment nalia recette eza ya ngulu basangisi na chou na madesu malgré nalanga moswahili bachou bamadesu eza nango biloko na biso mais pour la première fois et en tout cas félicitations à Yoyo ezalaki vraiment très kitoko donc nandimai même pas so jetu azalaki nanga na baka jetu mutalambi solo mujigiri nanga na baka matuka jetu oyebi jetu non nayebi jetu mujiriri ye mutalambi biloko donc ok merci wana ezalaki ya aimé bino nyonso mpe boyebi ye président Matembele oyokaka kaka toloba na émission Matembele o Matembele ye bonne nuit maman nabe morale ya bien la perte de connaissance perte de connaissance comment banda na botama mbala liboso nalia nanu biloko ya boye pe ya yoyo mutalambi so eza na biloko onga na lia ezaka akalingelanga maki asalelanga na ti ya solo po alinga kolamba te donc merci na papa Jean Chibo Chiboabwa po na yo nde nalie loboko ya étoile oulala donc nabi nazoyeba tina osola na nani conscience neza de morale nanga eza bien te donc vraiment c'est bon kitoko makasi vraiment Elisabeth la canadienne biloko oyo benga yo na privé ala kisa yo po yango nefando lia kuna na Canada banda na bota mana lia biloko te banda na bota ngamo pe na surprise au lia biloko de connaissance ko na banga ki yango na début na making habité na yego baksa na toni sina sa bonne nuit chef bonne nuit vraiment boni chef kitoko la ngolo nsambi kitoko biloko ya yo alambi en tout cas naza na fier koza pemela wa mama po ngapi na lingaka wa mama mingi donc naza fier pour loboko ya mama ya yoyo en tout cas na lié na petit nataka na les 3 ksani na lié na petit pour koza pemela wa mama esalaka bien en tout cas vraiment merci beaucoup merci pena donc mama ya yoyo en tout cas la vie que ma maman ne va au lamba donc santé on a ça na basi un plus na tout na vimbi pena donc merci beaucoup na vie que j'ai que bien na lié na petit pe na lié biloko kitoko et donc ngulu madesu na chou eza chou batie madesu na ngulu chou batie madesu na ngulu c'est la première fois merci chef bonne nuit. Il y a petit dans mon photo. Quand il est pas. Non, beto pas moi. Et bon, là, on a petit là devant lui. Il y a un petit bon. Bien ça va. Biloko lia mayo. Première fois. Ya solo. Oda bino nyoso tu bovanda na bino na ye awa donc alamba nete. Alia mi c'est l'hamburger. Siko biloko première fois na mona ya lamba boye et puis plan on rappelle yibi on a lamba on lambi kitoko moko non pardon alambi kitoko makasi maman hamburger alambi ba obenga yo maman hamburger comprenez hein miss na boye n'éclairage na mona te tomoni président Carlos na le Carlos abata mabino mwete bino boye na babiloko na bino ndenge na ndenge mais puis asuka kangi batini wa dimisa bino loko hamburger oh ma plein ya yo mwendo sali bato bonne nuit pas Carlos bonne nuit papa tomoni ope ana sepelo mona merci. C'est le barbare biloko mayo là. Bon. Étoile na bien makala. Na liepe biloko na ye mingi. OK. So pe na lobi ke na leblo étoile te même nzambe na likolo séparate. OK. Na lie biloko étoile moi mingi mais lelo na so ba étoile ala ki wapi. Alors, ce qui m'a étonné, forme lambelu étoile lambeleli lelo. Et pousser na tout étoile malgré maman abiso akufa na tout étoile tombo maman ezaka wapi to kenda ta ko ba zamba pambola maman parce que étoile a préparé donc non étoile félicitations bien merci papa Carlos maman étoile ya yo ya yo le cabo pour le micro. Voilà. Bonne nuit.
tole biloko yo lambi bato mosusu balobi ke eza mbala liboso balia biloko yo lambi yo mokonzi hamburger naye lelo etone bato nyonso particulièrement nga mpo nabanga mpenza biloko nabangaki omo te nazoi no mokie no biso neti ngai nalambi yango la première fois mais eza biloko tokola nango epa biso tokola nango epa biso mingi tobanda osala nde chou batie madesi tozotia ngombe totiaka nde ngombe tolamba mpe pondu totie ngombe tolia yango na loso siko tellement nga siko na kokola boye topo biso banda kokola tozali bamusulman banda kosalela ngulu te siko ntango nga nakoli boye nayambi yesu kristu masi aloka mokonzi mpe bobikisa nango bokonya nanga mpe ngulu nakoma siko koprefere epa yango natiaka ngulu nde esalaka nga mwa bien nalambaka na ngai siko namonaka kaka omoni neti nde nalambi boye neti nga nalie te omoni siko defo na nga voilà nalie te donc nakolia lobi oloba nini na Jean Thibault? Vraiment, papa Jean Thibault Tibobwa, merci beaucoup vraiment. Grâce na yo vraiment, grâce à Eco RDC, quand même baninga nanga ba découvrir que na lamba, ka pa seka nga pa mapamba. Ba découvrir que na lamba ka merci na ba invité nanga nyonso, na mona ki pe équilibre. Azalaki awa yeka chibitima boye mwana ya Miraesa, chef ten na ye azaki pe awa. Donc na pesi mbote na bandeko nanga nyonso nde tozolia boye. Na regretter Fifi Miel Pemba. Na regretter ma copine de dedans, na regretter Isabelle Chikwa, boza musika te bébé te bomeki repas. Merci beaucoup na papa Mani Makuiza na yebi ki okolanda ngo na pesi bambote nanga mingi na ape sofuka mobali ya mbinga mobali ya gabari na pesi bambote nanga epa Ogi Malambu le pétrolier na pesi bambote nanga epa ya Roberto Capitan bambote na ebele Jojo Maleka Vopalanka Elisabeth la reine maman na Kennedy depuis Canada bambote na ebele donc na lambaka eza pe mbala liboso te bomona na lamba na kolamba lisusu na kolamba lisusu pondu otokisi obimisi yango otuti ozongisi yango lisusu na moto osangisi na ngombe toujours na losi. Voilà la surprise. Très cher internaute de l'Eco RDC, c'est déjà la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis de au revoir. Mes big salutations à ton moboso. Balobi Jean Thibault Tibobwa que Kafikin, je te salue. Non, quand même la personne qui a Tumboto Babenga qui est neti Jolita, attaque émission na biso Jolita depuis France. Na pesio merci beaucoup. Na mona qui appelle na yo. Boza ebele bele na tanga bakomba moko na moko mais bino pas tout nyonso bobengaki. Vraiment, na pesi bino ba merci na ba appel na bino. Alors, ceux qui peuvent bolgi pour sous étoile quand est au Lubaka, ezaka na code na biso ya mboka na biso 00 244 922 921 515. Les numéros ya WhatsApp. Code na biso ezaka 244 992 900 922 921 515. Bokozwa bureau. On a numéro ma étoile pas non non ya ngaite ya bureau. Numéro bureau ma étoile. Pas te mu kenzi la patoche tu sali ce truc Agostino Teka. Arrête li fait tout David na bosali vraiment na bosali. Ya yo pardon Ben Willy Brinan pour tout bien. Brinan la belle pour tout Ben Willy le Gabonais je te salue donc au revoir bye bye bye.